likambo ya kokamwa histoire oyo kopesa yo pasi esala mbongo na Mada City na Afrika ngele ndeko mwasi alali azali kolota moto akoti na fenêtre aye a tout bien mbeli côté droite na motema na 2h du matin à la muki boye mbeli ekoti pele na mukongo nzoka ezalaki mbeli ya solo bandoki balingaki ba bomaye kasi po ani balinga bomaye mutu alingaki ko bomaye azali na famille yeto ya mobali na ye. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba pesa ki ultimatum ke yekutu akokokisa le 30 juin te il faut akufa epesi pasi ya kosakala te pona ni balinga bomandeko oyo yango lisoto ko betela lelo ndeko bokota bo partager pesi pasi ya kosakana te mutu tozandeka mutafanika awa famille mobali nanga aye akanginga le bifwa ki kotsanga na prison. Nana bonga ki kota prison na sali ni note yo ko vanda boite fo kota prison ya Molimu. Ya nzoto teme ya Molimu. Baye na ba camion na bango ma camion spo ba kotisa ngai. Leo mona papa na biso aye ko bima. Ah papa na biso aye ko bima bi okoki na ete parce que ndenge yaza na sala ya mabete. Azana un cœur eza généré na mutu nyonso. Okoki na ete comme na février to mars voye na eka mukomusu chaleur le kaka na fungola fenêtre na butu to lalaka parce que na mona kaneti esprit mo ke uti libanda ekoti na katanda parce que kana balo shedding ko ekoti na katanda parce que tanga ekota kana katanda kuna santé pende ke mutota mo nda kwa zolo baloba to ekolala to komi na 2h du matin. Ya papa na nikutu eza bien pour ya pas journée parce que batobo la kaye na droite 2h du matin na la mukaka na douleur moko non douleur abasani batobo la kanga ipempeli yanga siko batobo la nga na ngamba gauche batobo nga biminga tina na mukongo na ngai le prophète na ko bisabi non papa au monde des ans na monde à ténèbres basi babongisi ke na date telle moi sina ko lekisa nini juin te ce qui juin peut comme aller 30 il faut basilisa moi sina ça nini akufa toke na République démocratique du Congo likolo ya pasi mama oyo abota mapasa misatu 3 jumeaux kasi pasi eleki akei bongo koteka bana mibale moko $550 $550 na kosomba bana oyo pesi pasi mama oyo abosa ndike na Congo soje koteka bana trafic d'hommes ou d'enfants et ça la crime abi pasi eleki moya ko sa esalite mukini makambwa amna yele pasi eleki ngai na koteka bano mibale na tikalatana na mwana oyo moko pasi eleki makasi mama donc oye na molière mobala kimio oye koteka bana oyo mibale c'est ça oteka bango mibale basa ba mibale bango na mibale donc yo boteka mapasa misatu boteka mapasa misatu bango so mibale sikoyo pasi eleki yo yango yo binote oya koteka bana oyo mama sikoyo to tuna nanu mwana moko yo teka na combien na 500. Oteka mwana moko 500. Donc so muta mona na peso 500 ju mwana. Oya mona 500 ju mwana. 1000. Donc c'est pe mutu mbala mona ni 1000. Azuni bana na kena bango. C'est pour la toute première fois depuis Maréchal Mobutu Akufa, ça fait 26 ans, tout le monde a président de la République à rendre hommage à Maréchal Mobutu, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est là qui bon assisté à une messe d'action de grâce pour commémorer le 26e anniversaire. Il y a l'IWA, il y a feu président Mobutu Seseko et ça qui bon on a impact dans l'idéologie na Kinshasa. Tout le monde a encore une émission ya Lelo. Na émission lelo bandeko tokozonga na susu makambo oyo talaki bandeko na biso ba compatriotes congolais oyo bakangaki bango na côté ya océan na frontière océan na Gabon ba zaki na passe na bokono o bale kolia lipa ya pamba ekauka na mai au sein de l'ambassade lelo tokoso bongo si possible ambassadeur ya République démocratique du Congo na Angola ko expliquer biso pardon na Gabon ko expliquer biso to suete mais tokoso la pe na président ya communauté congolaise o azali bongo na Gabon na Libreville toyeba qu'est-ce qui s'est passé pour bandeko na bakangaki bango pona nini voilà mobali mbinga na muna ngolo aboya hydroquinone
soki ezotambola basheri bazokoyema yanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Umoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la sabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka li benga biso teotiko bila batina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loko Télévision bisika nyonso bozwami. Merci la confiance et fidélité bo pesa kana programme oyo Radio Loko le masolo et pa yapte kuta la kapona ko beta masolo ya makamosali ko le kabongo na communauté na biso africaine en général et particulièrement ya biso batu ya Mangala ozala na Cape Town et pa ya Mama Chouchou ozala na Libreville et pas yapte ko mona bakayima ndeko na biso ko solo loabwe ozala na Zambie ozala na Éthiopie ozala na Guinée ozala wapi na Suisse na Suède na Allemagne États-Unis tala émission na bino yango yo seul programme oyo soki to kutani boye papa mama bayaya ya mikolo na bayaya miki bavandi bali kotala na suka nango basimbaka quelque chose donc ozali émission ya éveil ya conscience na senga non de kosoko koti eloko ya liboso yebaka bongo kotia j'aime. Si vous allez abonner, c'est bon, au TGM. Si vous allez abonner, yo, au s'abonner d'abord, et puis au fini, cloche à notification pour au rataka programme la bisoté. Est-ce que commis, la simanango, banda ko partager. Ya, partager nos plateformes, nous surtout, Instagram, Facebook, TikTok, partager, peut-être les autres robeta, yo ko sungaote. Et c'est important pour na yo mesa, et important pour na ndekomoko songolo, et sikamoko pakala. Est-ce que au commis? Est-ce que au commis? Dans le bas chaque formation auto mettre à la histoire vraie auto inventa mais oyo bino mo pesa kabiso
to beta kayango pour na kosunga kaka communauté. Alors et ça là ka na ba solo mususu et ça là ka accompagner ba image. Alors ba image wana boyebi ke ba régulation à YouTube to ko ba image sensibilité. To za ba image wana moyen to la ramener ngo ezalité. Alors c'est pourquoi to ça rabino bobenga biso na privé. Na privé to tinda rabino na privé. Alors imaginez-vous ce qui 1000 personnes ba bengo na privé. Tinda yo tinda et c'est la mbilinga yango wana to constituer groupe moko ça vacancy biso te vacancy bino ka passer ça rabino radio ko za famille ceux qui ont besoin aux ba image wana ceux qui te lobé quelque chose et que image moko ngando bina lopanga mutu o nyoka su mutu bumbwe o noko la kata mulangi et ça ba image nango. Alors pour na ça image wana to ba ko poser na groupe oyo restreinte groupe wana to benyango Gold members for Radio Lokole. Donc, membre d'or, il y a Radio Lokole. Ceux qui ont besoin, il y a comme un membre d'or pour la Radio Lokole. Benga bisuna privé, tu reconnais dans le groupe, il y a membre d'or. Membre d'or, ça va nani. Membre d'or, ça va cher pour la biso. Non seulement pour la biso, mais pour la chaîne Oyo. Oh, bah, soutenir la chaîne Oyo qui est dibosso. Yaya, pour la yota la émission de mon aboué. Pour la image de mon aboué. Pour la to recenser ba image par-ci par-là, to commissaire ngomoko boui. Bande ba soutien. Alors, soko ling soutien wana, au bengi biso au côté na groupe wana. Là au côté wana, nous on ne demande pas d'argent. To sengelo mote mais soutien na yo. Tant soit payé. To lobi chaque mois mais parfois to soutenir parce que tant que tu as image wana to tu par exemple vidéo ya kingandi vidéo boy ezali ba data ezali ba méga ezali wifi tu dois utiliser ils ont okende. Alors il faut te foutre wifi te foutre loko boye to sala boye ne so tuana et senga moi quelque chose soutien la bino ndeko et sala ke émission okeli boso est-ce que okomi au lieu to senga papa biso tinanga image ndeko et puis na lo boye. Vous devez vous identifier. Dès comme ça, on a un profil là, comme l'autre, tu as une vidéo. Oh, donc, papa fisto, tu as une vidéo. Oh, c'est comme si nous sommes obligés à retirer la vidéo. Non, nous vous informons, mais tu as une vidéo par courtoisie. Alors, si tu as désormais, tu vas poster la vidéo. Oh, est sensible na YouTube, na groupe WhatsApp wana, il y a Gold Membership of Radio Lokole. Les membres d'or. Si on a besoin comme un membre d'or, au bénéfice na privé, tu as un groupe de membres d'or. Imaginons surtout, ataya mabe, ataya pasola mutu, ataya ça nenini, on a besoin de yo, ozoango awame, malamo au monde na groupe wa, kuna groupe wa to sa pe belete. To zape belete ba to buke kaka. Na groupe un peu to ba na poster ba vidéo ndenge do kendele ata o kataki wana beso to na YouTube wana koluka te o kota na groupe moni ba ndenge elanda ba nyoso tu wana tu vois nyoso la pour na ko faciliter bino bota la bongo à la page est-ce que vous copie bokomi bon idée wana ni bokomi hein ah non ne nous dérangez plus tu n'as pas image et tu n'as pas été ndima ka comme membre d'or au kotikuna contribution sans tant soit payé pour na musala oyo pour na yo au kota combien maman, je suis na Captain combien c'est que bien. Voilà. Tokobanda bongo na makambo oyo le kibongo na Gabon. De ça que ma compatriote na biso bakanga kibango na Gabon. La frontière côté océan, on ne sait pas comment, mais l'ambassade, il paraît assez décliné. Alors, on a moyen de faire nous, on n'a pas compris. Il y a un autre bi, tout réalité, qu'est-ce qui s'est passé alors, si possible, tu sois ambassadeur de la République démocratique du Congo, na niveau ya Libreville. Je crois que l'ambassadeur a passé la président de la communauté congolaise au niveau de Gabon, à Loba. Voilà, là, tout le président de la communauté congolaise na Gabon a expliqué qu'est-ce qui s'est passé dans le Kouana, Kanga Kibiso. Mon amboka ambote na yo. Allô? 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 Ndeko, on va bien te déplacer si vous allez. On va m'entrecouper. Allô? Voilà, je crois que quand Ndeko Azali, ça lui fait un peu défaut. On va encore essayer de réappeler.
ndeko soko yebi ke to yamba na émission tout ça ka soya ko la sika moko zali très bien makiele était pour répondre na ba question votre bonsoir ndeko. Allô? Oh là là. Allô? Allô? Ndeko ozobi mana entrecoupé ozali wapi? Ozobi ma bien te? Allô? Ozobi ma entrecoupé ndeko. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est quoi Nayoki Bino? Oui, bonsoir. Voilà. On rappelle que vous êtes président de la communauté congolaise au niveau de la Libreville, la Gabon. On peut se présenter plus. Comment on Allô? Non, c'est présenté? Allez-y, oui. Isa Ndekonabino Fidel Bongo. Nazali président de la communauté congolaise na Gabon. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Comme voilà Bongo, vous avez la famille Bongo? Famille Bongo de Bino Babengam na pouvoir? Eza Bongo ya biso ya RDC. Comme na ngai nyonso Bongo Lokomba. Et pas na biso na Équateur Mongo comme na ngai euti epai ya mama na nga na Ekonda Kiri. Donc bato yaki oui, que Bongo baza kuna ebele. Ah, très bien. De toutes les façons, à la Gabon, à la Congo, nous sommes tous africains. Problème les territoires, voilà. Président Bongo, toujours pour expliquer cette situation, c'est-à-dire que le Gabon, na Gabon, la Libreville, tout le monde qui vidéo, tout le monde qui batou, qui va compatriotes congolais, basana moi est-ce qu'on a la terre et puis ambassade à se décliner pour la charge na Bango, qu'on n'a pas compris. Expliquez-moi brièvement, yo état président congolais, qu'est-ce qui s'est passé? Bandeko wana bakanga bango wapi pona nini et puis baza wapi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà dans ce qu'on a radio ko la monde entier Hollande. Bon, tozana bandeko bazalaki 17. Oh. Bazalaki 17 pêcheurs bauti na Mwanda et bazalo sa la pêche na bandeko mususu ya bangolais bazalaki 19. Et bakomi na pêche ti baeko ça la pêche na bango et puis baeko déborder baeko se retrouver na ba côte gabonaise. OK. Alors ba militaires ou ba policiers, je sais pas comment on les appelle, ba gardiens à ba côte. Ba interpeller bango et bakanga ki bango na Mayumba. Mayumba ezali ville te mais Boka Moko, et puis ils ont le centre commercial parce qu'ils ont un port, ils ont un maille et puis ils pêche la salle à Kuna. Donc, Bango, tant bakangi Bango, na Mayumba, le lendemain, un jour après, extrader Bango directement na Libreville. Ok. Na Libreville, on a mis Bango na prison centrale et à Libreville. Et basali qui basali un an. Na prison et sur le 17 moko akufaki na kati ya prison. Alors donc et ko sala que tango mboka na biso ekomi mboko tovandi ekomi na élection, il y avait une grâce présidentielle que le président déchu accordaki na ba prisonniers gabonais. La grâce présidentielle ils ont concerné ba nationaux. Alors, boyebi kendenge pe ba congolais bazala partout. Mokonzi ya boloko wana nazolo banalinga la po e bana partout te. Mokonzi ya boloko wana azali ndeko na biso. OK. Alors, il a profité na oyo mokonzi décret mokonzi ya mboka signaki nde aye ko bimsa bandeko. OK. C'est pourquoi babimaki en vague. Izaki moko d'abord, 2 ensuite, 12 ensuite. Et puis les 2 derniers bayo kobima nasima. OK. Donc bango bazalaki bakangai bango pona bakazo sa pêche ba se retrouver na côte gabonaise yango ndi bakangai bango. C'est là ba information à notre possession. Merci. OK, tant bakangi bango en fait avant de continuer et sika bakangai bango na Libreville, eza musika? Et c'est quand même bango les ndeko moko azana pembeni ka bazaka na mur ya prison nanda konae. Non. Bandeko wana esika o bakanga bango to ba pêche.
Allô? Non, je dis ceci. Je dis ceci. Bandeko wana basa ba pêcheur. Et si ka bana ko ça la pêche na côte côté à Gabon. Bakanga ba wana sika wana na esika ba extrader bango na Libreville. Eza musika, esika pêche dans frontière wana Libreville eza musika? Oui, eza musika na yebi nombre ba kilomètres été mais au longwe na tongo avant 15 heures au komi esika bakangela ibango. OK, pour mais la esika buto mona bi image vidéo bandeko wana ba quelle ambassade na biso na ya Congo na niveau ya Libreville. Yo président congolais, ya communauté congolaise kuna et puis qu'est-ce que l'ambassade dit? Et ça là qui ningi bande quoi là parce que ba condition nini baso ko lia te pour te mona ki bango baso ko lia lipa ya pambe kauka na maye parce que biso passe ya ko sakala te. Et qu'est-ce que l'ambassade dit? Allô? Allô? Oui, vous nous écoutez? Allô? Allô? Loba. Na lobi bandeko wana sikoyo to mona ki baza au ambassade bazo kolia presque pas lipa moke kauka na mai baza na au ambassade. Qu'est-ce que l'ambassade ya République démocratique du Congo na Gabon bazo envisager faire na ba compatriotes wana? Bon, okoli usanga na répondre à la question na yo. Mais Nalingina non s'est présenté parce que Nga s'est présenté. Papa, on a direct la télévision. Ndeko. On a en direct la télévision à Radio Locolé. Je suis Fiston Pelende. On a déjà direct la télévision. Monde entier de l'Andayon Ndeko. Ah d'accord, Fiston Belenge. Pelende, Radio Locolé. Ah, Belende. Ndeko, Radio Locolé c'est bon. Pelende, Radio Locolé. D'accord, oui, alors, Motuna Nayo. Oh là là. Oui, Ndeko Gabi, bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Voilà, votre président est incapable de nous répondre à la télé. Voilà, c'est pourquoi. Oui, je dis que le président est incapable de nous répondre à la télé, c'est pourquoi on vous a pris. Il y a ça rapidement. Si vous bino communauté bosa nani pour bandeko wana bozo lunga basonga na Congo to bima fa na Gabon, comment ça va se faire? Bosa démarche nini? Ango il faut bazonga bazolinga bazonga déjà na Congo mais si il faut passer la bango ba démarche moi ba contribution mike côté comme ça bazongisa bango pour la contribution à problème peut-être au koma wana bosu ambassade yemo ka lobi nini? Bon jusqu'à présent ambassade dans le lobby le côté tous la réponse mo ambassadeité. Oh bosu au niveau de la communauté bosa ne devant communauté. Bon, la communauté, il fallait déjà contribuer pour parce que bazali ba pêcheur. Donc les alliés frontières nde ba leka ki na kati ya océan nde ba bosana ki ba kota ki na ngambo Gabon nde ba kanga ki bango. Voilà, je crois que le message est passé. Voilà, peut-être que le message SOS dans bande connaissance voilà ndo na radio lokolo lubino bango nini. Bon, nazo senga bande konyoso bazo kolanda radio lokolo. Pona koyeba ko soutenir bande ona biso ba congolais e bisika no so bazali bazozo ba passe na ndenge foka ba ko salisa ba ope bazali na Gabon ba uti na prison ba bimisi bango après 3 ans ba bimi na malade mais bazo senga aide pona ba meka ko soigner bango puis bazongisa bango. Ah OK, siko pona bande o ba contribuer ba sala aide bande ko wana ba ko joindre no pour numéro, pesa numéro na yo. Bon, pona numéro ngai ba ko yukozwa na 077. Oui. Voilà, otela code malamoko, otela code ya Gabon. Bon, code des alliés 00241. Oui. 77. Oui. 19. Oui. 57 19 53 03 à la fin. OK, bandela susu. 00241 19 oui 57 03. Voilà, so ba bengi ora ba gozo comme ça ba directif nani ni ba gozo de bandeko pour na ma contribution ya muke, c'est pas? Voilà, merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Monsieur qui? Monsieur Gabi. OK, monsieur Gabi, je rappelle que monsieur Gabi vous allez peintre na cour constitutionnelle au niveau de Gabon hein? Oui, Zandengola. Mais il y a quand même les Congolais qui travaillent là-bas au Gabon, hein?
y a beaucoup de Congolais qui travaillent ici là. Il y a beaucoup. Et ils ont posé problème. Tu écoutes mon conduit à Kacho kuna y a Azaline de Konabiso. Oui, sans problème. Vraiment, problème moi ils ont pour la de Konabiso. Vraiment, ça ne cause pas de problème. Les Congolais allaient aimer partout. Voilà. Et parce que na pouvoir de chi au moins trouble au coup d'état au Simbi, ba compatriote ça très bien. Non, de problème moi ils allaient ba nous se bazana bango très bien. Et là moi ils salami ezate. OK, merci beaucoup monsieur Gabi hein. Donc tika téléphone merci monsieur Fiston. Tika téléphone au Fongola donc après mission je crois ba bengo partout dans le monde entier pour na baluka lisungini bande ko ba sala moyen surtout bazonga na République démocratique du Congo surtout l'ambassade voilà ba sala ba tenali bazonga. Voilà, nous allons maintenant joindre l'ambassade hein. OK, merci. Voilà. Voilà au moins monsieur Gabi qui s'est bien comporté, il a comporté ta solo, on a expliqué, voilà, nous allons essayer de joindre monsieur l'ambassadeur. On ne va pas vous donner le numéro de l'ambassadeur parce que c'est une autorité du pays. Tu repères ce numéro n'a été, mais plutôt tu benga sur pas à visiter. Il faut essayer de éclaircir parce que ça va compatriote n'a rien de pas un problème à expliquer biso qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que l'ambassadeur a ça en ligne, toi en ligne, voilà. Va essayer de joindre l'ambassadeur. De toutes les façons, Excellence, Azan Linte, Azan occupé. Homme d'État, maintenant, peut-être, Azan occupé. Bon, de toutes les façons, Excellence, ambassadeur, il y a Congo, il y a Gabon, Azan va être occupé, il n'y a pas de soucis. Voilà. Bande Konyos, tout, il y a Motema Mawa, il y a Motema Moboto. Obo moni wana bosunga bande ko na biso benga na numéro oyo ndeko pesi wana ndeko Gabi depuis Gabon pona a sunga basunga ba ndeko wana. Voilà. Toko compter sur autre chose avant de mettre la solo ndeko avant de mettre la solo tika to développer bakam ozali awa. Autre chose à présent, tout le monde qui est en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, et puis maman moko aboti ma passe à misa, tout aboti ma passe à misa, tout maman ana lobi azali muruba ou taki mbujima na habite na Kinshasa azali yemoko, yemoko mobali a pesa ki mokumba, alors mobali a kimi, ne ba lobita mobali a kimi, na ba na misa tout ba 3 jumeaux, elle ne sait plus s'en sortir, elle est salate à Keibongo côté Kabana. Il pour la été mais maquillé à quatre le baté carabana na Molière télévision et pas papa na biso nembalem ba ke chali en passant à kade kuna alingi ate kabana batunie bana ngote kabana combien ono mwana mona ote ka $500 to $550 eh yo te yo bongo na mama yo bongo ote kabana batunie utu mituna webete ke l'état na biso alinga kate baté kabana soko te ki ba les infractions aibi eloko osala isalité na yebité mama alinga te ka mwana akanisi passe au moment où on a raté pendant 9 mois. Passe pendant 9 mois. Au te kamwa la gara ndengwana on ne sait pas. Yango mama lo baka. Donc ba o basana mayaka basani kinga ko la telango. Combien de bateaux ba lukara bana azo lukara bota kota libala avant 10 ans 15 ans 20 toto la sabino awa mama moko ye akota libala na 17 ans aye ko bota ba pasana ba 77 à 74 ans. Plus de 20 de 57 ans de mariage moi na la gité mais aujourd'hui moi na misa tumbala moko oliko ke oteka pasi yango ya ndenge nini so tali pe mama oyo komona mama oyo azali to kolonga azali to makasi déjà akoy ko lukate et pesi pasi ya ko sarate image oyo toujours tu l'on est sengoté mais tu chaka poto to peniyo tala ndenge mama oyo expliquer ça reportage ya bande ko na biso ya Molière télévision bolanda Kinshasa mboka makambo bande kuna ngandi tumisana koloba awa na Molière télévision botu na ngai nini mama oyo boza komona yeboye abota mapasa misa tukasi mobali asundula ina bana pe atnyamuka na ye ndi mama oyo azui mokano ayako teka bango nde ayaki awa na Molière télévision bilimo boyo ka communication oyo mobali naza wana nga akimi ngai akima yo be akimi yo akimi ngai pona pas seleki pona pas seleki ngai yoza oza ikoloni ngai na muluba wa muluba muluba kote nini muluba kananga pasa o memi bana musu yenani
wana za ndeko na ngai amoni ka pasi eleki nga alobi ya toke ntika kota Molière kundi. Ok mama likamuni oyeli biso na Molière kamuni likamuna yeli pasi eleki ngai naye koteka bano mibale natikala tana na mwana oyo moko pasi eleki makasi. Mama donc oye na Molière mobala kimio oye koteka bana oyo mibale c'est ça? Oteka bango mibale baza ba mibale bango nyonso mibale. Donc yo botaki mapasa misatu? Botaki mapasa misatu. Bango so mibale. Sikoyo pasi eleki yo yango yo bino te oya koteka bana oyo. Mama sikoyo tongo tuna nanu mwana moko yo teke na combien? Mwana moko nateka na 500. Oteka mwana moko 500. Donc so mutu amona na peso 500 zu mwana oya mona na 500 zu mwana 1000. Donc sepe mutu mbala amona ni 1000 azuni bana na kena bango. Okay na bango. Pona ni ngoteka mama olukita ko eloko sala te osenga ta bato asunga oyo ngoteka bana pona ni mama. Pasi eleki nga papa naza ndeko awa te nazaka ngai moko mama akufi papa akufi natikali ngai moko mobali asentenga akimi ngai na osala ndeni. Na mboka na biso bateka bana te tozongisela chiputi poto ni mama. Pasi eleki nga papa eloko ezotekisa nga bana pasi eleki nga makasi. Mais boso leta moni okanga o mama. Okanga ide atande leta moni nga na ibisa leta botikile nga charge yo bana misatu nga mama ezate nga botinga azate na osala ndeni moto mesi. Na kende kotika bono felina mama. Felina ba bonyo ba makasi papa. Na oteka no betika no felina na taboni eleki. Nateka kaka pona ngai na soki na totambola namoni bango motelo ezosanga pasi na basi pasi elekani ndeko na nga bota lisungi eza te mbali aza te nga moko na bundi ti nakomi na suka nde namemaki na Molière aya kosilisa problème oyo toza nango ya pasi ya bana oyo bopali boketika bano na communauté nde botika bango na affaire sociale boketika bango na te poani bobanga kuna baoteka bango bendeni bobangi tobangi kuna mpe bapolisier mpe balingaka kokotisa bato te bopasi elekani makasi butu moi komema bango komelisa eloko kolia eza te tokomi na suka nde yango wana baki te ndeko na nga mwasi akonyokama boye te tokende ata na Molière bakoka kofilme bango moto akomona na mbongo be na lisungi aya azwa bango akende po ya tikala kimia so kozonga mboka azonga nga moko na tikala kobunda na nga nde na bunda malema likambo oyo epesi na pasi pena moko seka parce que mama oyo penza ye koteka bana po pasi eleki mingi temte malamu otala mama oyo parce que bana oyo alingi kotala ye boye bana oyo alingi bango mingi kasi ye koteka bango nde po pasi eleki soki bokosunga ye ekosala bien makasi Kinshasa mboka makambo penza. Tolobaki yango, ça fait plus de 25 ans ou 26 ans depuis le maréchal Mobutu Nkondo atika biso maréchal du Zaïre oyo a réussi à côté à unité nationale natanga Mobutu petalaki oza la mukongo muluba muswahili beto na beto muluba agova na ba Congo très bien muswahili agova na bandundu très bien mutabandundu agova na Nord Kivu très bien. Unité nationale au Mobutu a réussi on a kasi banda kufa to mwana nute mes et ça na maboui oui c'est vrai na mes sa famille et ça na mara Maroc et ça na mara bisike belé année passée kutu to mona ki première dame a assisté na mes wana kuna mama Denise Ndiakero akenda kuna assisté ki sika boye to ko mona président Fachi et kati so ça mouvement futa la ngai yama te bandeli. Tu es comme le président Fachi a honoré quand même mémoire, il y a président Mobutu en assistant à la messe d'action de grâce. Oyo, famille Mobutu à la Mobutu à la membre du gouvernement, Sénat, Parlement, parce que presque on a passé la messe qui dit par Abbé Koko. Voilà. Grand merci na quand même président Fachi le sali wana action wana c'est qui est vraiment unité nationale et bandi kozonga voilà pour qu'on rafraîchisse nos mémoires qui était président Mobutu Zaïre dans la paix oui c'est vrai qu'on a vécu dans la paix tala moi et le komuke makam oyo président Mobutu ane koloba conseil wana soki to landi yango to sisa makamu surtout to ko bomoko entre biso landa moi extrait ya président Mobutu suivez.
Voilà, je crois que tu paix à son âme. Et le moko au maréchal a tiré la biso zali unité nationale. Kozala muluba mukongo muswahili. Beto na beto. Bokomi, hein? Voilà. Alors, pendant que nous vous présentons cette émission, nous profitons aussi pour vous dire, bandeko, o ya lingaka radio le collé, to kende bongo na site ya Michael Josh, to commandé Michael Josh, ezali esika oyo wapi ba ali kosunga radio le collé et salamaka ndenge ali ko salamawana. Alors, griffe ya mwana mboka oto mona bende na mboka bapaya. Osomona ba montre ya boyi, ba veste ya boyi, nyoso to na ligne Michael Josh ko koti kuna oponi atelo komoko osombi na ligne. Ba kwa ko tikela yo esika oyo lingezala. Bakotikela o esika oyo opesa adresse wana soki olingo futa don na mboka na bino ekoma kuna ke futi don ya muke ozu yango soko lingi et na ndaku. Alors obengi Michael Josh bosololi comme ça na mbongo ofuta na douane bala moko et puis voilà bakotikela o ti na adresse. Donc Michael Josh, merci beaucoup, on est ensemble. Ya to kometela li solo oyo kopesa yo passe na éviter libale za kabatu mibale soki mwana mobali na mwana mwasi balingani botika bango basala vie na bango na ebite pona nini bandeko bayaka kokota ezalaka mystique hein soit komona bandeko ya mobali baota mwasi ya mobali trouble soit bandeko ya mwasi baota mobali wana trouble etala kabino te botika batu mibale ba vivre na bango ndenge lingi et puis makapo ezalaka mingi yo komona ndeko abali obozo zole kina mwasi agene kosalisa nandeni totika kama kambuana yana bina mwasi ya bali toleki na ono zwa mwana ya muke kende kuno bokola kana ndenge nini totika makambuana ebenda ka ba problème o ya mbala bali osileki na moko mbali zwa kuna agere fara bokola bana ebenda ka problème ebenda ka ba problème yo kali solo ezali solo to kokota na détail penalty za famille ya bato za histoire vraie on de ko moko totika ndeko yemoko abetre bino histoire expérience ezali témoignage mais histoire yemoko ko lobango. Vous comprenez? Maintenant, puis on a moi synthèse, moi symbiose. Tant le barabana ilaka bazali, bana ilaka bazali. Ndeko moi si on va faire quelque part na Mada City, yema ko pesa no kombo na yebo kolanda très bien na Mada City, na Cape Town, na Afrique du Sud. Abana kila mbal na ye. Famille na bango ba combat. Bref, ceux qui mobile na za off, jeu à repos, akendaka musala te. Akendaka mingi ba retraite ndeko mwasi autre bazakana mbala na yeso mbala za off to jour à repos musala akendaka mingi retraite. Alors retraite mbala oyo ndeko mbala na retraite na ville moko to na province benga ngo Mpumalanga za la Cape Town ta bimili bande ya Cape Town ake retraite kuna mwasi ndenga tikalaki kotoyo tanga tikalaki mobala ye kozonga atuni mobali ayo kana ba retraite mingi otuna kanzambe te alobini pona ngai mobala abi en tout cas na se rappeler na sambelaki mais nzambe atali singai pe mobali pe ya elle moko prophétie pe to prophète mobali roza prophète à vie na yo moko moi sinon père roza prophète à vie ya yo moko tout ça la tension sur ton couple nzambe ka olobela yo à travers mobali na yo to à travers moi si na yo mobali na ebisi non nzambe ebisi ngai bazoko bongisa liwa moko pona yo mais ekozwa yo te oh. Par exemple, ça doit prendre ngai n'est pas nani na famille nani mais moi la répondre qui était et ko sala pende ngwana sikoyo tangu balali bref boko kabino moko isone ya kobeta tangu balali mwasi alali aye komona wana tangu bala question deuxième fois retraite deuxième fois. Bino batu bola la kaba fenêtre polele on ne sait pas baba le diable est en train de rôder. Diable ko ça so rôder na ye aso ya pa na yo te metanga ole ko ba pumbwa te tanga o pumbwa ne ngwana moni fenêtre ofunga ma beta mwinde epela akolinga ya kotala so aye wana a profiter ya la la kanga fenêtre ne surtout pour la côté ils appellent assurance mais et ça rappelle on payer kaka est-ce que vous commis jeune fille o anali a tiré fenêtre ofunga ma na mo mulunge la kilo tsheding ngwana alali a sentir le cola muta contre la fenêtre mutu bena contre la fenêtre abandi ko tambola asokolo bana ndako. Oh, c'est qui ça? C'est quoi ça? Nakati ya pongi mbala moka yoki ba tubi ye bena mbeli épée. Et ndeko mwasi oyo alanda témoignage ya faire na biso
frère Nabiso Johnny. Donc allié likamamona na frère Johnny et ça presque ndeko frère Johnny ba chaka mbeli na côté ya droite mais bana ba tena gauche moté ba na gauche non awa na gauche papa Fisto ba changa pena mbeli côté bimatina mukongo douleur tant ba tenga pena mbeli mutwana a côté tenga mbeli buta mukonga bimisi pena boy na surtout la kaki Jésus la tabe côté tu à droite et à gauche paralysé kilo mbeli pena ndenga molili mais e manifesta ndenga ki musuni pena boy kaka ndenge frère Jonathan monaka alors papa Fisto heureusement ngai na ma Bible le sambo na sambo la mengi psaume 54 ya yozu et si go aliwa so se mission tanga psaume 54 on a prière wana ya combat à réciter psaume wana à réciter au fur et à mesure à ce qu'on réciter ngo douleur et ça nini ezokita ti douleur na ça nini et qui tu bref tant mobile na ye azongi abete ni mobile na ye ba patala na na butu kutu boye ba ko tsange pe pesi ngam na bien te et pesi bien te ouais mobile abisa premier zate exa lo monter ba sambeli nzoka mobile mona ngo bien te mobile akei et pas ya maman prophétesse Songolo ake ko expliquer maman prophétesse tala mos na ngala laki amoni boye batie mbeli ebina mukongo et puis manifester na douleur boye mama prophétesse a ebisiye ya mo penza batala la kata basi a ebisiye oui na mona awa nzamba tadi singa ke moi sina yo ndenge zali awa ba oluka ba bomba na famille na yo mobali ba katela ke délai moi sina yo akokoma le 30 juin te ya jour indépendance bino bongo mandoki bino bongo mama batu Papa Fisto ngai qui prévina comme les 30 juin jour indépendance donc jour à souka faina kufa zaki les 30 bazo meka donc jour à souka donc les 30 ngana les kati mobile sikota ngai ozonga ipese pasi mobile soka zo banga ko yebisa ngai ke no balobi yo za na problème boye ba luka ba défile les 30 mobile amerika ngenge ti aboko esprit koti asinale mwasi mwasa abi abo problème les aliwana bisto abana nzambi soka tanga yeke et ça la mande ngwana nzambe kama mto sala mengai ba ko rater parce que biso bana belaka to bana nzambe kama ça déterminer liwa batu mwana elaka mama oyo nzamba za na yo alisi mbali ndengwana mais siko na kimutu wa lobi na kata motema yango zakini ba souci abi ba Fisto na mitu na lesa nzambe nzambe ngana bota kina luka bana pesa nga bana zipe na bana boy donc ngana kufa na kotika bana wana siko to na janvier il y a 2023 oyo il faut au plus tard les 30 jours auto le cas oyo en janvier est-ce que commis non peut pas moi synthèse mais article oyo yé on aura témoignage na janvier on a février abinga na article ba na ngapela bo souci pena bo likambute ndenga ba siba annoncer na se préparer pour na kota lola à se préparer en conséquence ya tangu yo tala radio lokole na aventure ba tout ça la radio lokole na bosolo ya et c'est la chance nzamba sala que to concevoir programme au radio lokole pour na yo obika on a ça chaque fois ben mission au sala awa peut-être yo sungi yote mais ko sunga ndeko moko songolo et sika moko pakala tala émission ndeko Johnny et sungi ndeko oyo zali émission bana nzambe émission bana bilaka ya ndeko ma oloba ngo boko ndeko na oloba nessa ko chaque fois so tala émission zo émission oyo tinda partager et sunga ndeko moko quelque part tala ba témoignage bandi koya zali témoignage na onde nzamba sana via ndeko en même temps témoignage à côté ça OK radio lokole zali télévision du peuple télévision oya bino ba pesa ba solution na kombo ya nzambe est-ce que komi yango wana radio lokole faut ça ngaka au côté ya ça non j'aime ya tout ça ba j'aime ko tout ça ba j'aime tala radio lokole bixi bo ya mutu pena ça ba j'aime ya ça ba j'aime papa Fisto na komba ki na souci na koma ki na souci ta on le kaboye na o zappé na YouTube mbala mo na kwei eso singa kotawa na kota be mbala mo radio lokole na bi c'est vrai à côté la radio lokole a tomba ma mo na émission ya frère Johnny témoignage o ba chaka mbeli na kwa mutu boye biso
Frère Johnny a reçu la semaine prochaine. Oh, nous avons parce que grâce à quelqu'un visiter que tu vas démo à Pumbwa, oh ya kufa songa. Bobi te mana joana, so tala ngote kita la seconde songa kita la. Zonga kita la. Yango na oloba, so comme membre d'honneur, gold membre. Membre d'or na radio locale, nous sommes établis pour la vendre pour nous. Nous tala bongo fait musakala au côté rati au zimla moko. Est-ce que vous commis ma beto malam? Vous comprenez? C'est que bien. Papa Fiston na kotika ndengo wana na moni te boya frère Johnny et même chose na li solo na ngai donc nzambe penesa inga moni oyo kutu ba mbeli akufate yo pour akufate na tala frère Johnny na kompa eza presque ngai moko frère Johnny kutu pe azika na maya moto ya kuta kwa mutu abeta li solo Papa Fiston ngai pe jour anniversaire na ngai je crois le 24 avril moko boye wana na comme na le 30 juin ba ko ko moye Papa Fiston jour anniversaire na ngai za jour et senga jour anniversaire na ngai na zika moto na liboko yaya maya moto sopela nga na liboko cicatrice za gati lelo to tira cicatrice ngora to tira cicatrice te est-ce que bien fondé sikoyo ya za membre ship membre gold membre d'or ya radio kole kuna ce que to tira photo wana mo liboko de koneke zika pena boy Papa Fiston maya moto sopela nga jour ya anniversaire na ngai douleur au sakanate donc comment on est comme normal on ça va préparation na nga pour kufa mais nzambe o to sambelaka azalaka yaya lo sambo efutaka yaya lo sambo epolaka te o bokomi yaya tano baka partageaka awa ezali esika oyo papa na mama na bana bakofanda moni seul programme seule chaîne esika api epesaka bato non seulement plaisir mais tali so vie que des réalités à vie exactement c'est comme ça OK yaya totona ako soki monsieur bani totondaka tindela bato bakota totondaka et puis tout s'abonner ko yaya to bato na besa 15 000 abonnés kaka 15 000 kaka ti lelo kaka yaya tayo bino na Papa Fiston papa c'est deka leli to s'abonner te yaya mama mo kabenga Papa Fiston na ina s'abonner mais na yebte ko s'abonner wapi mama ke kuna kwa sika ba komi kuna s'abonner au fini ngonga wana ya mwindu et mzo 3 ngonga au fini ngonga likolo na tung cloche de notification so ko kite benga yaya mwasi to ya mobile ba ko sunga yo s'abonner mama autant la rappeler mission au s'abonner te yo bonga papa Sedek est-ce que vous commis papa au s'abonner déjà papa va na salon na mama est-ce que vous s'abonner tuna mama au s'abonner déjà Papa Fiston mama peut tuna papa bo tuna ba yako ya zona na kusini ya na kusini na bakuna azo ka bongo Papa Fiston tuna yaya au s'abonner déjà yaya s'abonner ko vous commis la Suédoise télévision mbote na yo merci s'abonner ko pardon partager la Suédoise partager yo ça déjà abonné voilà ba abonné pene nga ya mutema la Suédoise il faut qu'on na gold membre ko na membre de la Suédoise to benga na privé combien c'est que bien Papa Fiston ngai pes maya moto sopela jour anniversaire na ngai pesinga passe ya ko sakalate alors au fur et à mesure to que notre comme la juin tango na ko tomber na micho mususu Papa Fiston na s'abonner mala moko tango bagi no to pesa kombo ya prophète to pesa pardon ou dans problème abenga o pesa numéro ya prophète asambela o pesa nga numéro ya prophète Alijo yoka ba témoignage prophète Alijo pesa be fata na musika asambela ayebisa ye makambo oya vina ye asambela sie yo nzamba obong akosunga yo okufate yaya alors à chaque fois aux alliés émission fait à conscience donc la solution pour la bino yo peut me donner un problème n'importe quel problème yaya na radio le la solution ça problème ya maman Nzambe ya mokili ya nini aux a besoin ba presque tout est bien benga na radio le to confie so na problème maman Nzambe problème spirituel biso to yebi to confie et pas ya pasteur nini ce qui s'agit totinda yo et pas ya prophète Alijo OK pas prophète Alijo ce qui s'agit totinda yo et pas ya apôtre Charlie Mubiala pas mikolo to comme na ba sala Nzambe mibale prophète Alijo na apôtre Charlie Mubiala bulldozer ya osala makambo osala Nzambe na nenga bosolo Nzamba yo se manifester carte Nzamba va passer puissance azo sunga bando ke belé to pesa ba numéro ya prophète ya pasteur pardon ya prophète comment voulais-je dire ya apôtre Charlie Mubiala Nzamba sungi
nalobaka chaque fois bango basengaka mbongo te balobaka tozwi yango ya ofele tokopesa ya ofele tokeba na bapaster to baprofete oyo yo mpo omonaki mutu na tv okomi mpo omonaki na tv omoni na radio lokole omoni so wapi mbangu yaya na profite entre parenthèses oyo ezali chaîne commerciale chaîne communautaire commerciale mutu nyonso toza na droit ya koleka soki boya na bafaire na bato bosala affaire na bino soki ebebeli bino kozongaka te oyano papa Fiston omoni kutu boye te est ce que ntango bino bopesanaki bambongo ntango bino bosalaki makambo na bino bobengaki radio lokole te bobengaki papa Fiston te mpo na ntango ebebeli bino se répercuté oluka papa Fiston est ce que okomi awa tolingaka koblesse bato te totukaka motema bato te tolobaka clair tosola pembe est ce que tokomi okomi soki oza na besoin ya prière oza na besoin makambo marché te benga biso na privé tokotalisa yo soit likambo tobino kende pa ya prophète Alijo soit tolobi kende pa ya apôtre Charlie Mubiala est-ce que komi c'est que bien ndeko mwasi alobi prophète Alijo apesa ye ma ifata asambela makambo surtout normal avant dit mais akomi ka kozela siko les 30 jours na ya suka asanini akende entre mukili ndeko bien ben c'est là les 30 ans les 30 ça milengeli doki a milengeli bien le 29 wana papa Fiston na sokoli bien na sambela bino ça va jouer liwe ngo nzambe soko permettre à mon le 29 juin prophète Alijo bengaye mama to sambela nzamba tali singa moni yo okufa te osamona elaka papa na okufa te na okufa te kende papa Fiston na vani na kolala te to comme 23 na obangolala so na kanga misu bole 30 ko matenga la ki kende kolala papa Fiston to samba na prophète Alijo na lala les 30 akufa te le premier rien ti le on a ça en vie na bina ko fanda boité tikana ko témoigner radio lokole nzambe à travers radio lokole na pasteur Ali le prophète Alijo abikisinga o sengote yaya donc na liko pe en détail te na ngi yo oyo ka ndenge ndeko expliquer pour na comprendre yaya na ba yaya kotala ka émission na loengete parce que bande comme suba ndiko finga biso déjà yo ça ba kambandoki yo la saka bo ndenge nini ndeko ba benga ngai to sala grand porte mère to ngito ba prière atuna yo za ndenge ni yo za congolais yo abai nini yo za saïwa yo ba kamno na la télévision ndeko ata yo moko ndeko ata yo moko est-ce que ma caméra la télévision ma qui saïwa to zéro te biso tozali bat oyo tozoko sunga ko fungola ba esprit soko fingi biso esani soko nenga ngabna bena boy o finga soko esani po azarabo so biso lo baka vérité to kosa te soko lingi to kosa te biso azara vérité biso kosa te yango na ba soko moni awa na radio lokole les nuire yo et ça la bien te pona yo otiki ozape okena ba chaîne muso sika ba fingaka ba chaîne ça ya marque na marque o ma finga ezali o ya makama nzambe ezali o ya makama ya vie ezali biso awa toza famille to fingaka te okomi bosal na nzambe serviteur papa Richard Roy Tuzola mama Emilienne Mboma okomi c'est que bien landa témoignage to histoire ndeko yemo ko nenga wabetango e moto zonga landa voilà. Bonjour, Père Fiston. Père Fiston, Dieu merveille. Nayo pambula nzambe yebi de pourquoi akugaluka ke alekisanga nalandaka ba programme nayo. Eza l'une de mes questions ngapi na mitunaka pourquoi nakugai ko arriver na ko matina po wana wa makambo frère Johnny a témoigné makamba matobola ki mbele. Je pense que na c'est quand le numéro ya prophète Alijo tondo qu'est-ce qu'a ko déranger prophète bobo so yebi kambo ngapi na be ko koleka na même situation que papa nani Johnny ezaka na elaka vona na lobake na eba pente makambo loba mingi te pa juste moko bongisa makambo no eba kandenga loba ngama Mireille na zana Cape Town les acquis dans mois de non zaka na année passée iko za na novembre OK ben nanga za la soka vi congé akenda ko ta ba retraite akenda ko ta retraite na Malanga quand ko ta retraite na Malanga eko zonga
natunaka ye na 2022 natunenga siko yo outi prière ozoloba kaka nzambe alobeli yo po nzambe alobi benzo maintenant siko mpona ngai nzambe alobeli ngai eloko te alobi yo mpona ozala makambo ningaka makambo nzambe makasi zela na raisonne nzambe alobi nayebisa yo boye kobanga te bazobongisa liwa mo mpona yo me nzambe abi kobanga te poske ya kolongisa yo okokufa te ate. Allez, tu es kokota na 2023. Na 2023, tu komaki na janvier ou bien février, en janvier. Na lela muko mususu na yo lota ndoto. Na ko lota ndoto mutu tozandeka mutafani ka awafana mobali nanga aye akanginga le bifwa kikotsanga na prison. Na ne kota prison na sali ni note yo ko vanda boete foko ta prison ya molimu. Ya nzoto teme ya molimu. Baina ba camion na bango makamion sipo bakotisa ngai nayo mona papa na biso aye kobima papa na biso aye kobima bi okoki na ete parce que ndenge yaza na sala ya mabete azana un cœur eza généré na mutu nyonso okoki na ete discussion asani ni aye ki votola ngai na ramukaka na pongi na sambeli na lali nazongi ya pongi na lali eleki quelques jours après na ekolala tokomi na mois de février. Na février wana ou bien na mars parce que na bosa ne so yaki na mois ni so et trouble kinga makambo. Tokomi na février to mars boye. Na eka mukomusu chaleur elekaka na fungola fenêtre na butu tolalaka. Parce que na mona kaneti esprit moko uti libanda. Ekoti na katanda parce que kana balo shedding boye. Ekoti na katanda parce que tanga ekotaka na katanda kuna santé pende ke muto otambola ndako azoloba loba to ekolala tokomi na 2h du matin ya papa nani kuteza bien pour ya pas Johnny parce que batobola ka na droite 2h du matin na la mukaka na douleur moko non douleur abasani batobola kanga ipempeli yanga siko batobola anga na ngamba gauche batoboli ngai biminga tina na mkongo na ngai liboko na ngai nyonso elembaka meto na situki na pongi nazokoka te na oganga na olela ti elo mo ebisinga ke loko na yebaki ko prier somme 54 na kati ya nini ya motema na ngai na bando réciter somme wana 54 nazo réciter somme 54 nazo réciter au fur et à mesure na obandela ko répéter somme 54 na ma douleur ekende na tango ekokaki mobali nanga ayaki koya nga na bise on a mone comme deuxième tentative ce que yosate nazo sentir que na butu na olunga na kufa tala ataka lelo nazo ki penda ba ekotobola nga makasi mutato bolingai na yebite ekozala nani allez nzora ni azaki loko na cœur akete kosula na prophétesse mongwe ya lobaki nete ke bato bolinga yebisindika bi nazo comporte mwasi nanga azobela azosa ba répétition maladie muke alobela nzamba yeba kose souvenir abatela mwasi nanga parce que bana nanga baza mikie nakolinga te lo mwasi nanga kufa polo bina kioza mwasi mususu atika ko élever bana nangai ale prophétesse na ko ebisa bi non papa au moins des ans na monde à ténèbres basi babongisi ke na date telle moi sinanga ko lekisa nini jointe ce qui juin après comme les 30 il faut basilisa moi sinanga sa nini akufa tango abisi bongo abisi ke zonga so okay to koma kuna anda ko memela prière oyo alanda tindela ya sela inga ujo ali na batindela nda prière tonga ipo ebisanga banda ekubanga na likamna nga na ebisayo menaza kubanga ngana sete kubanga te to bana nzambi ndabo ndo ebisanga poko bo balobi kendenge yozana olekisa le 30 juin te il faut kufa yana ebisenga polika mongo tobanga yango te tozaba na nzambe so nzambe abongisi liwa euti epa na ye
c'est naturel na okufa il faut naïba ko se préparer pour ndenge na ko tika bana na ngai na se préparer spirituellement taliwe kutinga na kinesika mabete ote na sens wana te babi photo bondela mingi nzamba accordé yo délivrance papa fils tozaki facile te pour na ngai na landi eloko babi nkombo prière bataki elekaki makasi ndengo na bandeko naye kokota c'est comme par hasard parce que ngai nayebaki te skani na kokozwela yo mais na kati ya youtube kande tolandaka nayomona bémission na yo de autant on a simolobi ote naza na prophète moko boso osala baproblème obenga prophète Alicho nde nasengaka o namba naye kobenga tobandi mpe kosambela na prophète Alicho ti tanto ekokóma na badate ya pembeni ka ya nini na juin yango pembeni ka ya fin ya juin nde namoni prophète nani Alicho aye korépondre ngai aye koyebisa ngai ke kobanga te tozalaka le 29, les 30 jours, pour te aussi son photo les premiers. Et puis singa kubanga obanga ngakuna tunaka yeselote parce que nanda kubanga na bia esili na tiki bana nanga baba na mikine ninga bana nanga makasi nzambe komanga na banda luka kopota na zwaki kobota te o mama sikonga na ekozwa bana sikona tika bana nanga mike bona kende obina ninga bana nanga mingi nzambe nanga bana nanga baebi yote bana nanga fo bakola na Alexa bango nzela na yo bana nanga fo ba servir yo un jour tonga na okende na kekolala na kimia parce que na bike na kokisi oyo na ki kosala devoir na ngana mokili ale na ko mona prophète Alijo ay ko sa nini o tindelanga message alobi na ngai boye oza kobanga nini kobanga te yo kokufa te lobi okokota 2000 okokota na mois de juillet nde nalalaki na ekolamuka siko eza ya grave eza nini lisusu toekovanda vraiment ta tokotaki na juillet na sepele nakumisa ye nzambe makasi parce que naninga koyembela nzambe mingi nayembelaka ye bajour wana na ndenga ya jete toekovanda moto oyo ayaka kokanganga na prison ya molimo asukaki bongo te ay kolanda ngasko physiquement ay bisinga lobi kasi bataille nangana yo esili bataille esili te ngana ye koyebisa yo moninga nakoya koboma yo siko na ndenge ya musuni ya ndenga molimo loko esimbaki te nakoya koboma na ndenga molimo ngape na yebisaki ka réponse na lobaki okokoma ngai soki nzambe na ngaza mais soki nzambe nanga aza na bomoi nzambe nanga nde moto akoboma yo makambo pa joni akiloba eza makambo ya lokuta te eza baréalité soki bato oyo baboya yango loba baboya yango loba baza baincrédule ou bien baza basorcier yango nde batelema mpona ofinga bato koloba mais oyo aza mwana nzambe na kalite ya mwana nzambe preuve yaka bitumbe yaka makambo yaka ndenge na ndenge me nzambe mutalongisa biso makambo pa jona oloba lokuta te ngambo naza témoignage vivant ya pa joni kutabi ya bikaki pozaki na toi menga batobolaki ngai penza nde na gauche yango na otémoigner grandeur ya nzambe komona ngai Mireille Tixon naza na Cape Town naza na Cape moto nyonso oyo akotia tembe ayoka onga message yango na tindi makambo fa joni aloba lokuta te eza ya solo papa na ngai. Voilà, je crois toyoki di solo to pe témoignage ya ndeko Mireille moko na Mada City. Yaya rapidement va tout ça. Boki awa yemo témoignage vivant. Comment est-ce que à travers Radio Lokole il y a Jules Biko, à travers Radio Lokole oyo ezaka un simple instrument nzamba salaki na support ya Radio Lokole akutana prophète Alijo asambela pour mona kende kwa bikalelo. Yaya
ndeko emo kabia ndeko ya mobali na ye amrukira budo to ko mona ka mutatuba ke atuba ke pe wana etoboyena na mutema za ndeko mbala na lobi wana na buto zueta zube fata do moto leki na tongo na moi na kimutu ayo no bata ngana esilite na ko mo na kimutu boy mais bino mandeko mbale bino na basa mandeko na bino pena aya oza émission fait à conscience yonde ko no sa bali déjà bozaki ba pire ya leki na kulutu so nde kwa bali tika yake na bala na ye siko isa nango ndeko na bali yo jalousie do yo za ya to leki no mbali ya bali tope ya mwasi chaque fois ka osaka na ndako kwa ya leki no point pona ni yo oza kutu mwana mobali leki no kutu ya mwasi ya bali ozo ya ko fa na ndako na ye so ni te to so la pembe so komi o combien yo pose la kawana ya bima o ngana fana pas certe cerne certe za mona mwasi babalie avana ndaku na yo zo fana pa na ye aboni boye ko ya to kolat so la pembe ata yo moko izarate atabe mwana mobali yo ndengeni mutabali ya lo to legna bali ambali yo ya fana na ye ote to mesane bana carte bongo te ya tika bango mafiva mwasi na mbali à l'aise atape ndeko ya mwasi ya ubali o leki na mina suka yako fana te tika wata libala ba fana ndenge na bango soki omoni ndeko ya mobali to ndeko ya mwasi sere na yo bazo na ndako na otro ya benda vision mission ana mission na sana ngo parce que ndeko mwasi oyo nzamba atalisa kiye tala mutalinga bo maoye siko intérêt nini amone bomengo to bana Afrique du Sud amone ke bomengo zali awa yaya lisoto ko betela lobi e peso kanda na ko lelisa yo bande ko ba ki visite na Afrique du Sud leki ya mwasa ye akufi awa mama mwasa ya akufi awa suka na ngobo ko yeba na lisoto ko betela e ko pe o kanda na lelisa yo bande ko to za rapida o tali mission fait à conscience siko na ko tema plan sika oyo ka le soran de ko apession de ko Mireille. Les morts sont morts. Il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Il y a solo, il y a. Si les locataires ont une mission fait à conscience. Tout le monde est comme Mireille. Ndoki oyo kangaye soki ndiko ya mbali soki nini kuna ainga kaonga ifana kanga na prison. Oh, neni. Kaboye. Yo kanga na prison nani? Yo zambi. Ofra kanga na prison molimu. Ah, ya. Okomona boyo mwasa bato na libala. Ozora mbongo sala loko moko te omona ka yo sala libala alaka na bien tango akotika na libala be abani maladi kaka moi ça va bien so ka wala simbo et comme la fin du mois a simbongo omona malade bimi mbongo kana maladi wana et okomi est-ce que komi sala attention comment moi ça abela papa na ndako ndengona ezamo libo mobe. Comment mobile na bela bela papa ndengona est-ce que tango lingana mbali na yo so ka maladie ngo bala te azaki ambon santé à cause de la bela nini e okomi tsaka ba bolongo na c'est pour le sambo futaka ya okomi do so la pembe tselanga ba j'aime kula tselanga ba j'aime ndeko moi se ba ngaba kanga ye na prison spirituelle papa na ya kufa kala ya bi jamais okanga mwasi okanga fio kanga ipona nini ya sa mutima pembe ala pana bato okanga ete ya yona ndo za l'autre ndo tote ba Holanda to basa mabe papa na ya kufa to mama na kufa ye ayeko intervenir est-ce ba kufa ya solo to lo banini ba ange ba ta blog na moto ngini ya nous sommes des Africains est-ce que komi est-ce que boyebi voilà siko intervention papa suisse papa solo yini yenda batalisa ki yeboye après ba francophonie oyo a monta francophonie sili batwala ba demba yena ba bis ba track na bango bato ko tsabatu bato kanga bato ba priso ba bato alors ba gini après francophonie oyo boko mona bato ndenge ba ko kufa tango ndiko ko ba fije moi si o Mireille binini yepa mona nini ba ko na track na bango o ba prison n'est-ce pas papa susha ba gini tango ba ko tsabatu ay boko mona ba demba ko kufa o mona Goma au monde accident par-ci par-là pour la ligne francophonie tu écoutes en détail ya tu soli pembe est-ce que comprendre voilà le soleil est là et souki awa c'est là nga j'aime partager ya peut-être le solo o intéressé oté mais et ko intéressé de komoko songolo parce que la ligne émission o za ba vu et belé ya partager yango pour esunga batu partager émission oyo est-ce combien voilà merci na Chris Larise Pelende
réalisateur émission oyo yena assistante na ye Winnie Laris Pelende. Merci na Claudine Laris Pelende osagi au script au totali. Merci na coordination ozalaki na Mamari Naumbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire ni virage, la femme à la compressor. Tout sengi na yo côté la site à Michael Josh somba iloko moko online pona esengo ya mwana mboka oya otombola bende na biso na mboka ya bapaya. Michael Josh, force à toi. Les lots de la fierté, ndenge ba italien ba vantara griffe na bango, ba japonais ba vantara griffe na bango, biso pe ya biso ba congolais Michael Josh. Au combien c'est que bien. Chap chap. Et tchara. Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Yambo to solo masolo lelo e pesi pasi to banini muninga trahi muninga parce que police financière a rendu brigade financière a rendu qu'est-ce qui s'est passé nani da funda ki muninga pona baya ko zoyer mais vérité c'est bani pesi pasi li solo e ko lelisa comment est-ce que mwana mai sapé pour Congo linga sapier commerce dans la rango boyebi ke makomingi na Europe na France et aussi ba souté alors bana mai mingi ba komi ko beta ba chita sima azongi na mboka passer Afrique ne mankambu a payer ba chaussure na ye akenda côté kana bloko musa miki vous comprenez mais moi a fundi pas mbila ko elie pour la kimutema be to ko beta lisolo to ko sona na liste na bino ya to beta lisolo o so ka ya yo to zali ya famille na bino okobenga biso na di memia so ngo contredire kaka ndenge za la maintenant communauté ya boto koma wana tika to pesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi kozali wana. Alors to senga bino le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boyi elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo le t-shirt boyi to la ti boyi ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boyi mutandimi mais na Europe sika boyi mali le banda. Donc, kuna ba rivage zali ba veste pene à solo ba jaquette pene à solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya benga ko côté na site commander quelque chose pour na Michael Josh so rebino ko côté na site yo benga le Michael Josh so na ngwa so la ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so la ki yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe papaya to soutenir wana mboka est-ce que bokomi c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial to militaire, avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte, ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire.
contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi nanoya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.